Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend ernyonso bozwami bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola bomba pe abatela biso la famille, j'espère que toza bien. Bisika nyonso bozwami bambote nzambe ya bomba biso abatela biso surtout communauté congolais et congolaise bambote na zina Amérique na Europe pe babone à Noëlla TV. Balanja Noëlla TV vraiment bisous bambote nzambe abomba pe abatela biso. J'espère que toza bien biso nyonso nama wana nzambe pe na ngolo na nzambe bandeko. Nyonso boza video na biso kandenge ezalaka kaka la famille s'il vous plaît to partager to liker to aimer et kosala biso bien makasi. La famille vraiment tozali na sango ya mawa na kati ya communauté pe na kati ya biso ba congolais surtout na diaspora toza na kolela en tout cas baoba na biso artiste na biso ya monene na kombo ya Yafai vraiment akufi ezosala pasi pe mawa eza na mopaya te o ayebi te lobaki azali étranger rwandais o ayebi te station oyo ekomeli biso. En tout cas sincère condoléance malgré tout aza na kati ya ndako ya malili nanu akena na lili tate mais tozo pesaka mes condoléances na famille na ye et surtout maman na ye na bana na ye na Afrique na basi na ye vraiment ndenge bazolela ezosala pasi pe mawa. Donc en tout cas courage, mes condoléances encore courage. Bana mama vraiment na ye koloba mwanda mbuka mokepe kosala mwa analyse parce que pona makambo oyo ya ndeko na biso ya artiste na biso auti kokufa donc mutu na mutu azoya kopesa kotia mwa pierre na ye kotia mwa ndambo na ye mwa connaissance na ye na o nyonso ye amoni na o nyonso ye ayoki bandeko eza makambo ya kobata mateke ezalaki ya lukuta mwasi na ye Labrine abano sala makambo oyo ya kobata makete na sala abano sala ngo boye na mpwasa bana mama azo sala ngo boye na life azosala ngo boye mutu nyonso azomona ndira azosala ngo na tembe me mutu ango pe alingi tembe wana te ka alungwa me aza pe kaka wana bandeko bana mama tomoni deja debi na bango ya libala na bango deja ezalaki mabe mutu akoki koboya ngo te na bango mibale donc ndenge babandi libala na bango babandaki Afrique ti baye kokomela na Europe lelo artiste na biso aye komona na kufa donc ebandeli na bango deja ezalaki bien te ezalaki mabe wi toboyi te mabala nyonso biso nyonso tozalaka na problème biso nyonso pe donc mais ya bango soki otali masonge ezalaki na kati bakokosa wana akebuzwa kuna wana sali koto deja ezalaki dès le début donc babandaki yango deja yango ekomiti na niveau oyo bana mama tomipesa na bo conseil na kati libala soki omoni ke esimbi te bandeko tozala kaka wana teke tofanda pona bana tosala kaka semblant po bato bamona kaka ke ba wana kuna bazali couple bazalaka bien or ke bazosala kaka semblant soki babimi libanda bakena ba fête okomona bango basimbami madame et monsieur okomona bango na ba fête ndenge bazoko bina et surtout soki bateli bango rumba ya Kofi bateli bango rumba ya Fally Ipupa donc ozomona on dirait bato oyo bazali kaka 100% bien mais or que rien bazoko sala hypocrisie bazoko sala ka po bato bamona ke bazali mari et femme donc or que nandako opesi mbwa alobi non nako tia kut na monoko te na komeka te mais bazosala kaka kut kosaleka bato bamona ke tala couple wana baza bien tala couple wana boya kosutuka kaka un jour moko ya bomi moninga moko asali moninga boye moko apesi moninga poison or que basalaka hypocrisie na kati ya ndako eza mabe surtout na poto bandeko maladi toza nango deja totambolaka na AV etikala kaka C donc tokomaka na bakisi na kati ya basaki totambolaka na baparastamol totambolaka donc tozalaka susu bato susu te bandeko ezali conseil gratuite soki ki boza na mwasi na mobali bozomona chaque fois bana bamona kaka koswana kodiskite boye simba bokita lelo bozongi bato bayeba fandisi bino botika na bino bato boya kofandisa bato ke non bofanda kaka ekobonga bobongisa te botikaka boyebisa kaka bato clair du fait déjà bobandi boye botika kaka wana po mutu moko akende prison te mususu
akele na se mabele te eloko eleki tika na vie eza te. Donc il faut oyebisaka bato bongo bomitikana. Comme nazoloba awa mutu nyonso apesi envie na ye, mutu nyonso alobi Karine afandi, Karine mokonzi la baronne mama ya Arieta Bambote bisi kozwami mwasi ya boss Dimi Bella o ba bizu Bambote. Yepe aye comme mutu nyonso paso pesa ba argument na ye, mutu nyonso azoloba o azomona sur mwana mwasi o Labrine na artiste na biso pe à son âme. En tout cas yepe alobi ke nga pourquoi pas na ya koloba Karine mokonzi aye tozomona ye susu te na ba réseaux sociaux po na ye moko ayebi pourquoi biso moto yo komona ka ba surprise ndenge ezala kaka. Donc azo préparer ya ye libala na mobali na ye aye pe aye koloba pe aye kopesa pe près de vie na ye comme mutu nyonso asali ba life na ye alobi déjà bo pesa faute kaka na mwasi non faute eza partager alobi yango très bien faute ezali na mwasi wana na artiste na biso parce que bazo tambola lokuta artiste biso lelo soka ye ko mwana akufi ye mutu alingi yango to pesa pe muweyi na minito yo akomi lokola roi akomi lokola muto boko toucher souste mais toko loba kaka na ndenge kaka biso bato toko loba parce que ake déjà kozonga souste ata to pesi ba raison akozonga souste déjà atiki déjà vi na biso na sena mokili o etili donc etikali pona biso na minito yo. Donc soki ke amonaki déjà que non awa ça ne va pas alingaki akene déjà amonaki lolenge batelaki bilamba na kacha basache poubelle babimisaki déjà alingaki ndenge akendaki mais non akendaki azongi pourquoi azongi pona nini po aya komona humiliation wana déjà si amoni mwasi yango azui mobali kaka voisin na bango atie mwasi na yo zemi omoni yango pe bien bandeko siko bozela nini Karine aya koloba nini apakola mafuta kote nini po lelo aye koloba pe ndenge bionso bozo koloba mutu na mutu azopesa point de vue na ye donc po comme Karine mutu aye koloba donc Karine nde aye kobebisa bana mama te ezalaka bongo te ata balobi ke bolingaka mutu yango wana te quand même non ata bolobi ke mbangu ya mboloko bondima ata mboloko yango bondimaka ete me bondimaka même ke akimaka mbangu azana mbangu mais aye pe aye koloba alobi côté ya Labrine alobi côté ya artiste na biso o akufi bana mama basa na faute bango nyonso di bana bango mwasi ndenga yela kinzela poto na ye mobali mususu mutabengisaki ye na Grèce ya artiste na komi na Grèce artiste aluki mikanda ndenge ezalaka abengisi na France or que muta bengisi ye koma na Grèce wana mobali mususu bandeko bozo zela na nini mobali wana asepela po akoma wana Grèce eza Europe malgré eza na passe mais eza na Europe donc mbongo wana longo déjà Kinshasa tia koma na Grèce déjà eza mbongo mutoki na ye boyebi soka bimaka na tongo soka salela ngo nini soka luka mbongo wana nzela nini abengisi mwasi wana ale aye basali ye virunga ye abengisi ye na ndako na ye wo mobali wana déjà na mutu na ya kokalisa nini akosepela akobeta maboko pona artiste na biso non déjà akoyima makasi parce que libala na bango eza kofonde na kati na mensonge na kati na kolela ya batu na kati na ba problème par-ci par-là eza bongo batamboli d'abord bien te bandeko bana mama batamboli bien te en attendant artiste na biso kuna pe na basi na Kinshasa na bana na Kinshasa a promettre bango na ki na poto ko luka ndenge ezalaka baya ko mona boye surprise mwasi mususu okumisaka mwasi mususu na kati ya réseaux sociaux okumisi boye petite sœur en attendant basi na Kinshasa kuna bazokolela bana kuna bazokolela obot oyepe awa oye kobota na Labrine wana ozolakisa partout petite sœur oboti ne pe bana siko kobota ngo pe bana pesa pe mbala ngo mukanda pe mwana mwasi wana pe niet soki na pesi mukanda aokezongela basi na ye soki na pesi mukanda akokima ye on dirait ya koloka siko yo mwana mwasi yango a libéré yo kekende olie okende papa basi batuli na Europe soko otali basi baza na Europe baza ebele baza na mibali te
Soko kene uza mwasi pe kitoko. Pardon, uza mobali kitoko. Tozo yebate ezalaki nini la brain oyo ataki ona kisike o balukela ye wana o mona kabuzoba nyonso ya azosala na mobali wana kata ndako yango sa ayo kozongisa yo. Donc yo oza na chambre mosusu la brain wana aza na chambre mosusu na mobali bazo kosala o mwasa mobali na chambre bazo koseka kuna yo na chambre moko mosusu yo kanisi nini. Donc motema ezali nini libanga. Motema ezali libanga te. Motema pe ezalaka na donc ezana fungo te ne bolobaka ke kanga motema non motema o kanga soki fungo le bungi ezali cercueil yango yo a titre na biso donc fungo la ebungi moya fungo la motema ezate bana mama eloko eleki tika na vie ezate mwana mwasi o alakisi ba film na ndenge nyonso me ye abando comprendre te. Ezali faute na meto pesa pe faute na yete parce que déjà asi akufi akomona te akoyoka te. Donc ye mutalinga batela vie na ye ata linga ke na ba camarade ngo ndenga balobi ke akendaki azwaki ndaku na ye kuna bana ko futa ngote yango bana baligika ke papa na bango azonga. Donc papa na bango azonga po amona ba aventure nyonso. En tout cas ezama be bango mibale baza ba responsable ya makambo o nyonso eleki siko Karine aye koloba bino na ba TikTok boko mike boko lobela Karine il faut bo lobela ya azana droite ya koloba ke artiste azana faute il faut lobela haka mwasi wana te faute ezali de côté ce qui otali bien faute eza de côté bana mama ba congolais to kendaka na sentiment te sentiment emema biso te. Ba mama surtout biso bato sofraka boyebi pete pourquoi mwana mwasi wana komaki tina niveau wana aboya ke na kopesa yo mukanda te akomaki na niveau wana pona nini aloba ke ake yebisa mundele ke azwa mukanda te parce que soki bopesi akokima ngai yo pe mwana mwasi opozala ka pe sur na yo moko te pesa ye mukanda za papa bana na yo ata akimi akei vie ezo continuer akimi te ozui pe mobali ozui pe kaka mbanda wana azana kat na yo moko ozwili ye donc olinga kaka akufa pe. Mais attention yeba que jugement nzambe ezali soki ezalaki ke osalaki yango oyebaki yango oyebaki jugement nzambe ezali bino bata TikTok oyo bomoni neti Karine Mokonza ya na TikTok kotia bino mulunge kotia bino mal à l'aise eloko nyonso Karine akoloba te eza malamu pona bino eza mabe boya ko contredire eloko contredire Karine Mokonza wana azate donc mutu nyonso aza na menopole ya koloba o nyonso ya azomona na kati ya communauté parce que biso nyonso toza ba congolais na ba congolaise mutu na mutu azana posa kopesa point de vue na ye mabende kofinga soki mutu afingi te aye koloba ke bino nyonso bozoloba na ba réseaux sociaux awa na ba TikTok et tout bozo kopesa kaka faute na mwana mwasi wana bozo fi azana raison aloba faute ezali partager côté des côtés bango mibale batamboli mabe ki se soki ke basi wana balelaka na Afrique kuna ba mao wana mwasi na ya liboso oya prometaki na lelo atika ye na baka longola bak te atiki bango bongo ki se soki bango bat basali makambo wana bakitisa ye bongo azala kaka bongo boyebi kolela ya mwasi bana ba mama nzamba yoka kango mwasi soka leli liboso nzambe papa ezali neti eza mbunda makasi ezo kata mato ya nzambe soki boyebi te bino mibali botika kolelisa basi zwa mwasi lokola ndeko na yo ya mwasi ko négliger mwasi te parce que mwasi soka lobi ke azo venger epai na yo ezalaka kake wana ete ba mibali ebele ba oba kendaka na ba profit nazo kende pona sala eloko boy nazo ke boyeba ke mwasi azalaka mayele ya koleka mobali ata mobali oza mukolo me mwasi ataza mwana muke yeba ke mwasi azaka mukolo na ona mayele boyeba kango botika kolelisa bana ya basi botika kolelisa bandeko na bino ya basi zwa mwasi neti ndeko na yo zwa mwasi neti muninga na yo zwa mwasi neti mama oyo abota yo kofinga mama mwasi na yo wana te parce que ndenge ofinga mwasi wana eza neti ozofinga mama na yo alors bo respectaka
basi parce que vie na yo mobali so boza ensemble na kati ya ndako na mwasi yeba ke vie na yo eza na maboka mwasi wana mais soko osimbi mwasi wana bien te yeba ke vie na yo na seconde ekokoleka ekokatana wana eza conseil mais napesa pe conseil na ba chroniqueuse na ba TikTok noma bata TikTok bata bazosala ki basalela Karine ba live ba ya kofinga Karine pourquoi ya koloba bongo ya kokotela mwana mwasi wana olia kotela muwei ya azokotela mwana mwasi wana azokosala boye non bana mama bosala ngo te parce que ezali de côté ezali de côté bandeko to perdre oui akozonga suste déjà accueilli to perdre eza déjà bana wana bakomi ba perdre papa na bango en tout cas eza mabe mais eza partagé il fallait ndenga akendaki il s'agit ala la libanda bongo ba clochard batia bango libanda pona nini après na butu bakena koluka bango cela veut dire ba clochard bazalaka pa ina esika balalaka ata azalaki na mokanda te balinga babwaka ye pe te na libanda wana ndenge balokotaka baclochard balinga balokota ye eloko ye azongelaki kuna ezali nini po akende komona baventure nyonso na kati ya misu tozokomona baanniversaire bazokoyembela mobali oyo azake franchement mais c'est la honte ça la honte hein? Donc la brine bazoyembela ye joyeux anniversaire na mwasi yango aza wana donc ye na mobali yango aza wana pardon ye sikoyo artiste na biso na chambre nyonso wana azo ekimile yango azomela yango bobando zela na nini ke esala ye nini bandeko bobando zela ke nini siko kakini mokonza yo kopesa pe ya ye envie ya ye bargument aye koloba na ye pe oye ya moni bino bolobi Karine aza na droit te donc droit monopole ezaka na bino na Karine te bandeko bongo te mutu nyonso aza na droit aza congolais soki makambo ekomeli biso na kati ya communauté donc mutu nyonso aza na droit ya kolobela mais ya mabende ezalaka kofinga ya mabe ezalaka nde barando mais soki oye olobi osimizela okei il n'y en a pas les mal, il n'y en a pas les valises. Donc, Karine a lobby à ye. Ça dit même pas 50 minutes, si je ne trompe pas. Même pas 50 minutes à lobby à ye. Azongi na ye, c'est tout. Alors, bino beaucoup mieux qu'on a que. Ye azana droite à yaro loba bongo. Il faut que nous finga ye. Il faut que ça il est sous ba life. Il faut que boye. Te bande ko botika Karine. Afanda ye pe à lobby comme à moni. Ye kutu soko tali na kata ya chaîne na ye. Azana publicité kutu ya Jani 5 wana ou ya salaka. Pona kolakisa ke bango kutu bakuta na peut-être babiso ba otozo loba na libanda na babino ba tiktokers bo mona ye kaka na télévision boye bokuta na te mais Karine au moins akuta na ye ba solo la ba lia peut-être place moko mais bino bozo ya koloba ke bo finga Karine bo lia na ye te bo sala na ye eloko te bo tika peut-être que pe ayebi mususu pe na se ya muzindu yango aye koloba ka bongo mais bino bokozala bokoloba bokosala yango ba life bokoya kofinga Karine aza na droit koloba bongo te ba mama botika bokola bokola na kati ya communauté bosalaka makambo te netika boza bana mike on dirait boza na kati ya mboka oke boza na kati ya mboka mondele boza na kati ya Europe mais bozo changer te en tout cas la famille tozolela artiste na biso botika ba distraction na bino o ezanga tina botika ngo vraiment en tout cas la famille nazotika bino boza na esengo mais ba famille na bango baza na esengo te bandeko merci la famille nazotika bino c'est Noela TV boza vidéo na biso to partager to liker to s'abonner et kosala biso bien la famille nazotika bino merci bye bye c'est Noela TV ba bisous.